diable. Image. Air France. Na mati l'avion Air France pour les gaillots. Na mati la business class. Na pas si la Kenny. Kenny bien les gens de business class. En matière. Kenny premier poto gagner éco. Au gagner économie. T'inquiète, yo tamu tout ma belle. Yo gagner économie. Aïe le logo mbutaligas. Ya matala business class. Business class est Samoué. La Samoué ça aussi le valait. Attends macho la valait. Pe business class ne yasuka. Yasuka. Quel premier poto na yo aucun écho. Aucun écho. Aucun écho. Business class yasuka munde la pe mbote mondi. Ala nega na écho. Nambetu nanga. Na motele. Mungela olenge nanga. Ba proposer café. Ya mon ami. Wata liye. Eh. Wata liye. Bandeko Batali ya Kuli Media Télévision, bote Nabino pe merci, na confiance boza ko continuer ko sala la chaîne Nabino d'excellence, toza ko senga kaka bo continuer vraiment ko s'abonner, pe bo klikaka toujours na cloche ya notification pour na ko zwa vidéo ya sika oyo toko présenter bino. Lelo toye ko kuta na bino pona likambo etali Ken Piana boyebiye azali chroniqueur et animateur monene ya site na ye Fimbo na Fimbo o ezali chaîne na ye YouTube asala kamakelele ebele bapito pale et Ken Piana akindeki Bruxelles akomaki na mboka o ya Belgique le 13 février 2022 et kokoma na ye na Bruxelles isali makelele ebele sur internet yango biso torobito ya kopesa bino ba éclaircissement sur arrestation ya Ken Piana parce que balobi bakangi ye tango kaka komi le 13 février na aéroport ya Bruxelles yango toye pona kopesa bino vraiment ba raison oyo bakangeli Ken Piana est-ce que ça ya solo bakangi ye et pourquoi bakangi ye yango toza kotika bino bolanda conversation oyo ye moko Ken Piana asali lelo mokolo ya mardi na batu na ye oyo batravaillaka na ye na Fimbo en l'occurrence Mbutalikasu na Valdi Tambwe basololi na Ken Piana pe apesi bango version exacte ya bokangami na ye soki peza ya solo na mboka ya Bruxelles totiki bolanda conversation na bango. Ken Piana azana hôtel Mercure azana ye bien sauf que tolingi neto signaler batute po ngai moko kutu lobby tango nazalaki wana et to solo lingi na kati donc ezalaki un peu moi ba distance quoi. Ouais. Bobi kaka mundele a placé batunaye que no baturo ba uti aéroport ba poser la place tel donc ba na charge nanu ya gouvernement belge hôtel oyo azana tembi amona Ken Piana sikoyo après quarantaine na ye mais quarantaine c'est la 10 jours. Ara 3 jours et 7 jours. Ba kamite ma une semaine ezebelete. Voilà, yango siko na lobi que non, oyo azana besoin na ye sikoyo azela moi moke dans 10 jours akomona Ken Piana danser. Et sika no bon, après moto oyo a kobangela poto te et tia mesana le pe na poto aya poto atambola donc quarantaine et ozana pour 10 jours. Donc voilà quoi, merci. Ah, côté la biso na Ken na communication. Comme ça tout sur la peine et tout ça dans moté. Et ça la bien. Ah, je vous en prie. Côté la biso pendant que tous c'est la vidéo muzunga côté Ken nazo pesa mbote tout droit na Judith Umba compresseur un coup Judith Umba compresseur oyo auto kufe la proche na ye Daniela garçon moko bien garçon moko gentil garçon moko vraiment atiki bisos depuis avant-hier donc Daniela vraiment
Que ton âme repose en paix, quoi. Donc, Daniela Mtano Kumbara Motuka, moi Malam. Oui, allô? Mbouta. Ouais. Je pense qu'à cause tu te vois en ligne, hein? Ouais. Oh, Ken. Yapito. Oh. Mbouta, Ken. Oliani. na malala koto ezana mbumana na wewe mandari na sio moto na malala na hivi gani la mama kuna siku mbango monito moninde malala na tondolo Ken désolé par erreur dévoilé place aux Ali n'a dévoilé secret qu'on a dans hôtel Merkel. Désolé mais monsieur le ma femme n'a pas besoin à yo donc voilà quoi. Désolé vraiment. Déjà un solo solo à biso biso de yebira biso zarabino batunde mutu batimbeli Atabara posa Ken odi bozana ten Ken ton émission Mbouta. Osana émission. Finalement pour ça sur une émission. Tu toi émission. Osana émission. Tu le baginde to benga. Ah bah titre c'est Panzania. Ba titre India wa. Oh, dans la prison, kangi on a drogue, boy la boy. OK, na memaki ba mineur. Vous va que tourner film. OK. OK, na tega ni kupanga ba kimi. Ah ba verset limite. Nadia. Biso nyonso na point oyo tokima tozoki actualité bozobako fandi azobimisa abimisa dito le 25 nani yango abimisa actualité esimba donc na minute oyo nga nayeli makambo na nga batene nani na quarantaine mpo na 10 jours naopela quarantaine te niko batiana 10 jours naobuka ndete kwa mboka bato. Ah c'est ça il faut respecter nayebi ke yozaka teti mais na mipeko ya mundele baogangi lo na kiwalo hein. Soki batangi yo bakoto batekwanga makamno moi basana na quarantaine ozeli nano moi ozeli 10 jours na bango esili après bandosala makambo na yo setu na minute oyo na moi oyo oyebisanga bese nini moto osala réduction na famille bato bayebi ke ekole bapesi tu moto osala sikoyo Ken pena kata quarantaine kaka fali ah fali yo oliandi ni nda kwa fali ukoma bo ngai kuko na comprendre te ngana ba je ngana tagi photo na normal na fingi mutu te na mani pichi ndio ka kodi miso ba passport Ken la kisa te passport ko la kisa biso te ko matagi soki première classe so première classe est dérangé pichi ndio ka bondeli donc ici ndio bandi guerre yo la question passeport, au banc de passeport de service, pas de le passeport de service. C'est quoi passeport de service? Ça n'a rien à voir avec business class. Business class, c'est vrai que c'est mon beau. Pour faire la il faut la Ken wewe kama sika kisi njoo mtu njoo mate avion boso azolela bena Ken piana mbutalikasu je t'aime beaucoup Ken piana abaluki na Jesus. Bon, na manga bato batindela na passeport la kisi passeport soki ya nini. Bona problème njoo yo za visa enant. Chiko, oya bisaye. Ozo yamba bato te pona nini net ser poli Lumumba RDC monde ko passer téléphone. A bengi 28 fois. Papa, soki bato na quarantaine, ozobanga peut-être tonga nini bakobeto ebite. Caméra surveille. Ouais bien. Mbuta. Tomesana na biso tomona na air tout tozoyenga biso to ensemble. Sikoyo bafandi sur place moko yo moko. Omona la biloko waliaka esa ba défilé biloko waliaka ka so ba yo moko babi mwa usana na mutu ka kota chambre na eza depo ba banga sato koza na nini na malade. Donc le salama aussi quoi. Biso soki tozali na belle vidéo
omona ba plateau biloko epande tondi nesawa na nande ngolia ngozaki poto mesana olia bato belende tolia balongoli couvre mais na nga leze Ken tu na ngani Ken oh balongoli couvre fait na kid bino pe poso traumatiser na kona zonga ala wala soki balongoli bo wana naosenga awa bazomsaki mais babanganda nde esala obasa na tili bato si jouer soki nabengi bato olobi si jouer soki nabengi bato mpe nabengi bato bayebisi na makambo olobi eza solo dekre nazosenga balongolanga place oyo nazongaki bondima te Ken yo supporter na biso to vivre no bilengi awa comme ça yo koma na mwa retard na bilengi donc Ken piana yo etel ezaka na boule ke fozala na mwasi on les a quarantaine faut supporter Ken aza ndumba te video longa pe na montage te metokoyi donc attendez na besoin de besoin vedeo motongo nazoka na ngai talaka yo oyelobi oyotalanga oyelinga na biloko nyonso baboyo kota so oyebi susi nazala na nazweba nazala na susi po oyotalanga pe na vie nango ye mais babi okomonana na ete aza na 40 ezala nde boye na koto ote boyo kanisa yo 80 bon Karatera kini de tendo. Karatera kini de tendo na kwange kotaka. Bakoso mtamota 50 te. Bango bachango tina 40. Epe tombeka na moment couvre fait lo mena kini keni mawe. Na wake donne sikoyo. Kuzo wana togendaka sikoyo nzambe. Seke kuzo komi 24. Kede lobi tokira maldi to memi ba Google Ads ba cheli biso action. Na bangia kota kuzo te. Très bien. Directeur de discipline. Camarade coach. Bangia Bandita mabela kanda warokota teme banda malade sila. Akoma mamre dazana carte. Yeba bete la ke porte te. Na osenga nanu. Ko rien. Na osenga nanu soki 40 yango. E 40 yango ba ko oblige na osala na kini. Na senga nanu. Ambassade babo. Nasa bukunde za gandela mutosula na 40 na osenga kena na musala moko na kimi esenga na ke olandela sobo goti kana ke ofisa moko na petit na yo balura chou malika ba fivette ba petit no ebele belawa balinga ba craquer bakanzi bakangi vena bango message no opesa bango ba petit no ba petit na yo donc va se bele belawa donc ba malika ba petit na nguta ouais ba kanganga na sala la kopi nini apa be mission na sala na sala kopi mpote ouais na ebi max ya tendo kote kopi na sala na ba kopi na sala ka kokanga maloba na sala polémique na muto afundinga pe na okanga maloba na bakini na bapoto boy na ne logo ba kokangela na poto te okay Sigo websa kisinjo. Mapoto penelo. Kisinjo asiporte ka kiti ya avion ana eza likolo tro. Asiporte kiti. Kiti wana. Ya le veut que n'a pas kangsara photo na business class. Mais l'attendre de cola qui aurait fait dans la ligne économique. Kisinjo abi mulanya mai mute revese yo. Sikoyo. Yes, ko sege wana afinga rite. Afinga basagu gaji. Nandeni. Beaucoup na soko futa ki kuna te. Okota kuna te parce que eza boy. Moni pauti ya avion, soko koti. Eh. Bino bato ekonomi. Pauti na bino ya mwana deja ko bokende kundu.
business eza na entrée nango mosusu wana SN ona kenyele mbandaka tokoteka nzela moko toyebani yo kovanda SN sikoyo SN eza pena SN pena eza business nango eza entrée nango eza Ken Zela Valdi alinga ide whisky awage yakendaki mbandaka na first class. Ya pita mona video na kile na first class. Kanga maki photo na first class. C'est na cette video na toujours kende wana. Valdi toyebani. Donc ta video na le baka message. Le baka message mo to évoluer na biso. Wa PC ka. Omoni soko koti. T'as volé le monde avant d'acheter na benga ngai. Na benga parce que na pe na difficulté à téléphone téléphone nango. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.